Angola Rwanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yango yo. Bon nabino bana mboka ba congolais na bangolais nyoso. Bon nabino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais c'est à connecter Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire c'est comme kokenda Angola dit. À partir il y a le 21 août Ndingo ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi c'est Abuki ba prix à billet na prix à Niapoul et ça l'a jamais $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourre pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à l'obé sans paix pour la mapata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongame, Ban Angola, Ban Luanda, Toza Koyae, Us Mundo d'Angola, Us Créança d'Angola, Tamus Avir. C'est à Mfumo. Bonne année scolaire 2026-2027. Papa, maman, comme tout n'a pas question et belité. Kota la paix de gauche à droite, Kende Kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba. Na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu. Ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Vendredi là mona balandi nyonso journal après pona peuple info lingala mbote na bino nyonso to fongoli yango pona kotesa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki ministre ya jeunesse grâce Emi Koutino mokola jeudi 13 août kuna na palais de la nation en marge il y a célébration il y a journée internationale de la jeunesse et pas Iwapi ministre grâce à présenter qui cahier de charge il y a ba jeune après ba consultation toko ba sangona biso pona kotesa bino ndenge na assemblée nationale bazali kokoti sabongo nouvelle de libération na calendrier ya session ya septembre pona kokotisa ba clause ya cour constitutionnelle par rapport ya loi référendaire sur demande ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nasima ya vote na yango na niveau ya Assemblée nationale pe ya chambre haute ya parlement sénat ezali bongo loi référendaire et kendaki na cour constitutionnelle pour na kotala conformité na yango par rapport ya constitution ya République démocratique du Congo pe na d'exigence nyonso oyo ezali kuna na kati na tina wana cour a se prononcer ki miso ya bato nyonso awa na République démocratique du Congo et komaki kotala na ngambu ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na kozela promulgation ya loi référendaire oyo na ndenge ezalaki voté na niveau ya deux chambres pendenge cour constitutionnelle a se prononcer ki boye tango bato bazali kozela promulgation na ngambu ya chef de l'état boye communiqué eye epai wapi chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azongisi mokumba wana na niveau ya Assemblée nationale pe ya Sénat pour na kosala lisusu lecture mususu na tina wana chef de l'état azali kosenga de libération ya sika et salema pour batia yango na kati ya calendrier ya ba travaux ya session ya septembre 2026 pour na kokotisa ba clause interprétative ya haute cour na tina wana Assemblée nationale a saisir occasion pour na ko lancer communiqué pe kolobake bureau ya Assemblée nationale ezali bongo ko informer opinion nationale pe internationale que na suite ya requête ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Assemblée nationale azali ko informer opinion nationale pe internationale que pour na requête ya chef de l'état na tina wana cour constitutionnelle na arena ye R constitutionnel point 2695 il y a le 28 juillet 2026 a déclaré qu'il conforme la constitution ya République démocratique du Congo loi oyo ezali ko fixer ba condition et organisation ya référendum
na réserve ya suppression pe substitution pe réécriture ya ba disposition mosusu oyo ezalaki na kati na tina wana na koconsidéraka importance particulière ya loi oyo ezali bongo mentionné na vie ya mboka na biso République démocratique du Congo pe au regard ya nécessité ya ko disposer texte moko législative oyo ezali kopesa ba garantie ya clarté ya cohérence pe ya intangibilité ya sécurité juridique awa na République démocratique du Congo en exercice ya pouvoir souverain ya peuple président de la République à saisir occasion wana na lettre numéro 26/009 ya le 10 août 2026 et pa wapi asengi na ba honorable président ya Assemblée nationale pe ya Sénat conformément à l'article 137 de la Constitution, nouvelle délibération natina wana bureau ya Assemblée nationale a s'engager pour na kokotisa nouvelle délibération na calendrier ya ba travaux ya session ya septembre 2026 nyonso wana pour na ko intégrer ba clause interprétative ya haute cour. Na masola primature bosengeli koyeba ke premier ministre Judith Suminwa ayambaki mokolo ya jeudi 13 août kuna na cabinet na ya mosala 44 boutier ya excellence ya RDC ba détail elongo na Nathalie Kaila pe héritier Mapindemi. Accompagné na Fondation Lona, ba jeune lauréat, ba effectua qui visite guidée na 4 ya primature avant ba beta masolo directement na chef ya gouvernement na parcours scolaire na bango. Prochain séjour na étranger, paye responsabilité en tant que ba futur cadre ya RDC. Visite permettait ki na ba boursier ba découvrir bâtiment Lumumba et paye wapi ba bureau ya premier ministre paye ba site emblématique ebele ezali. Immersion pédagogique oyo engagement na bango, occasion ko comprendre malamu fonctionnement ya primature paye ba responsabilité oyo ezali lié na action gouvernementale na suka ya visite premier ministre akordaki bango privilège et pa ba jeune oyo ya kobeta masolo na signe ya proximité pe ya partage d'expérience pe ya encadrement na présence ya ministre d'État ya éducation nationale pe nouvelle citoyenneté Raissa Malou chef ya gouvernement apesi ba conseil et pa ba boursier asengi bango bakoba mokolo ya dimanche ba études universitaires na France pe lisusu na Reims na Lille pe na Marseille par rapport ya ba études na bango alobi cursus boye bana koyekola ndenge nini makambo ezali koleka autour ya bino esengeli ko apprendre ko sala part ya ba chose entre bon na oyo ezali mabe boza na personnalité pe bo mitikate na baninga ya mabe pe surtout botikala kaka bino moko chef ya gouvernement asengi na bango ba considérer séjour na bango na France lokola occasion ko za ba connaissance pe lisusu ko découvrir ba réalité culturelle pe sociale mususu asengi na bango ba fungwa na environnement sans ko perdre identité na bango alobi boza ba contact longo na bato mosusu pe lisusu bokutani oyo ekobaki na série ba question pe ba réponse véritable moment ya partage d'expérience entre premier ministre longo na ba jeune oyo balingi ko répondre flambeau et excellence na service ya nation programme excellence ya RDC ezui étape ya sika na premier groupe ba boursier oyo ba se transformer na politique publique ya gouvernement initialement porté na fondation Denis Nyakeo Tshisekedi programme oyo désormais est côté na cadre national financement ya l'état et dispositif moko ya malonga bosimba ke relance ya bourse publique ezali bongo vision ya gouvernement na nzela ya 4 palais ya programme d'action PAG 2024-2028 yango ezali mingi na développement capital humain na nzela ya accès na bonne éducation pilier oyo ekoti na engagement majeur ya président de la République visite na primature oyo esukaki na découverte ya jardin ya ba premier site chargé ya histoire ezali ko honorer ba ancien premier ministre ya République démocratique du Congo et pa wapi ezali érigé par différents bustes na bango. Plateforme Jeunesse Parle bakozala bongo mokolo ya samedi 29 août 2026 na commune ya Maluku po na kosolola elongo na ba jeune na likambo etali bongo changement ya constitution boye ba ke Brège Engali le grand leader ya Maluku yepe akozala Commune ya Maluku ekoyinda ekoningana elongo na plateforme oyo eye plateforme Jeunesse Parle bazali kolobela makambo ya République démocratique du Congo Jeunesse Parle oyo ezali kokambama epai ya mwana mboka Serge Etinkum Anza
bayembala oyo na commune ya Maluku. Bokanga date oyo malamu ekozala samedi 22 août 2026 na terrain ya basket ya zone 4 référence kermesse ya Maluku. Epai wapi plateforme oyo Jeunesse Parle bakosolola elongo na bilenge ya commune ya Maluku pona likambo etali ba réforme constitutionnelle ya mboka na biso ba défi pe ba enjeu ebele bosimba pe boye ba bilenge babengami kokende ebele mokolo ya samedi 29 août 2026 na terrain basket oyo ezwami na zone 4 référence kermesse ya commune ya Maluku. Epai wapi bokosolola elongo na plateforme Jeunesse Parle na sima ya kotambola na province ya Katanga, province ya Chopo, province ya Grand Bandundu pe bisika ya ndenge na ndenge ngala oyo ekominde ya bana commune ya Maluku. Nani akoparticiper wana boyoka bien les grands leaders ya commune ya Maluku, Bridge Engalim Firi Obama, les lions de la ville, mwana ya bamama yepe akozala wana na milulu oyo plateforme Jeunesse Parle azali koorganiser mokolo ya samedi 29 août na terrain ya basket ya zone 4 référence kermesse ya Maluku. Epai wapi bilenge bakozala face à face na plateforme Jeunesse Parle ya Serge Etinkoum Anza. Ba question ya ndenge na ndenge ekotunama makambo ebele ekolobama. Bref, ekozala ba échange moko très riche entre plateforme Jeunesse Parle et longona bilenge ya commune ya Maluku. Bana nyonso ya commune ya Maluku. Rendez-vous ce moko samedi 29 août 2026 epai wapi Bridge Engalim Firi Obama, les lions de la ville, leader na bino ya commune ya Maluku. Yepe akozala wana ekozala occasion moko kitoko. Bana nyonso ya commune ya Maluku. Rendez-vous ce moko samedi 29 août 2026 na terrain ya basket ya zone 4 référence kermesse ya Maluku. Epai wapi bokozala face à face na plateforme Jeunesse Parle. Midi en prière na bokambe ya révérend pasteur de Delandu baza kokoba milulu na bango ya 21 jours ya jeûne et prière oyo babengi yango baptizo fire yango ezali kosalema na église mag oyo ezwami na avenue Le Pori numéro 87 na commune ya Kasavubu référence rond-point Kipuanza. Midi en prière et bengisi bana na nzambe na milulu minenyo ya 21 jours oyo babengi yango baptizo fire bonganga ya nzambe eleki bonganga ya kisi. Baptizo fire ngonga kitoko moma ya elengi oyo bana na nzambe basanganaka autour ya kokila pe ya mabondeli. 21 jours ya mabondeli oyo ekosangisa basali na nzambe yanguya oyo bakodefile pona kote ya liloba na bomoi. Tozali bongo la pasteur Joël Kabasele, pasteur Ken Luamba, docteur Job Mukadi, Tozana apôtre Levi Kongolo, pasteur Roy Bondo, pasteur Parfait Mavungu, pasteur Raf Kaseya, pasteur Toti Mbengela, pasteur Michel Opusa, P.O.T. Yamilulu et Sali Moko, révérend pasteur Dedelandu, Botuninga Nini, baptizo fire et bandaki déjà lundi 3 août, pe clôture nango et Kosalema na esplanade ya stade de martyr pendant 3 jours. Et Kobanda, vendredi 21 août, samedi 22 août, kino dimanche 23 août 2026. Nangonga ya 15h30, kino 20h. Baptizo fire oyo ezali na ba particularité ebele ya liboso ezana 3 vacations totangi na 5h45 kino 7h15 uniquement sur Facebook et YouTube. Nangonga ya 11h20 kino 13h juste bokozwa yango na midi en prière na nzela ya Facebook, YouTube, Majabu TV, P Radio Kin 24 et bongo na 16h kino 19h30 eza koyinda mabe na siège général ya mission apostolique Golgotha oyo ezwami na avenue Le Pori numéro 87 na commune ya Kasavubu rond-point Kipuanza. Clôture ya baptizo fire ya année oyo ekosalema na esplanade ya stade de martyr pendant 3 jours. Et Kobanda, vendredi 21 août, samedi 22 août, kino dimanche 23 août 2026. Nangonga ya 15h30 kuna tokozala na basali na nzambe lokola docteur Job Mukadi, Peye Moko, pasteur Dedelandu, boya ebele moto eza kopela satana za kozi
tika na ndenge ya kosakana te. Baptizo fire bonganga na nzambe eleki bonganga ya kisi, il faut eyebana boye molamu. bilili bauti kolanda ezalaki bongo ya Francis Kanza Lokoka tokoba basangola so mpona kotesa bino ndenge bakartier ebele na commune ya Kimbanteke baza vraiment na problème makasi na likambo etali mai bolanda badetail. Likambo ya mai toyebi te soki Régie des Eaux azali ko abandonner mission na ye pamba te na ba différents quartiers et komi kaka likambo ya forage. Toyebi te soki bato nyonso bazwi décision ya kotia ba forage pona kotoka pe komela mai. Toyebi te mikolo ezali koya soki Régie des Eaux akozala lisusu pamba te population oyo esengeli afuta ba facture na ba quartier ebele bazali ko s'intéresser kaka na ba forage ndakisa awa na quartier amba na commune ya Kisenso population alobi ezala ba nyonso bazana ba robinet ya Régie des Eaux ebimakate bato mosusu pe courage ya koluka kotia mai ya Régie des Eaux eza lisusu te bango awa basalelaka kaka mai ya forage boyoka bango vraiment tozosengaka na bakonzi bakita sur le terrain fozala na mbongo chaque jour toza na difficulté ya biso makasi ya na kati ya Kisenso nzela ya matete à partir ya quartier Kinsaku pona kokende bongo na Kisenso ezali vraiment na eta moko ya malamu te. Ezali kosala bango pasi po banzela ebele ezali kosalema kasi awa na commune ya Kisenso mawa pe désolation komona bakonzi ya mboka ko abandonner bango pe kokipe bango te banzela pasi mai koloba te courant wana kutu bosana yango awa kutu na morgue ya d'État bibembe komi kopola po courant ezalaka te bana ya Kisenso baleli cri d'alarme morgue oyo morgue oyo ezali pona biso nyonso tozali ana ville de Kinshasa tikomna obangisa morgue oyo bibembe ezopola kopola pona nini nzela eza te nzela ya Kisenso ya likolo bosundoli yango nzela wana ebandaki ava banzela nyonso banda ana Kinshasa me toyebi te mpona nini ti lelo ezozonga te nzela wana favoriser développement ya Kisenso nzela wana eza très utile pour le peuple ya Kisenso. Pourquoi? Parce que maison communale eza kuna na likolo morgue eza kuna na likolo hôpital de référence à l'état eza na likolo mais nzela eza mabe marché eza na likolo. Papa Félix Tshisekedi yoka ngai bana Kisenso bayebi na yebisa yo mpona nini ezokipe bango te pour nous occuper bangote mambule lingo zonga tela ba condition oyo ba mama bazotambola nango nzela wana batika yango batu bakufi batu bateki mapau donc batu bele biloko ebeli mpona nzela wana bana Kisenso banebisa yo Papa Félix Tshisekedi na Kisenso poza na batu bafotaka yo bakofote na même soki gouvernement eza na mbongo te bayebi na yebisa yo boye na poche na yo papa okoko bimisa mbongo pour répondre na besoin ya population ya Kisenso. Kisenso ezali pe na posa ya kozala désenclaver lokola ba commune mususu bakonza mboka botalela bango solution na makambo na bango. La via complexe scolaire Mama Pemba babengisi baninga na bango bakende ko se faire inscrire pour la année scolaire 2026-2027. This is my school, Mama Pemba 2. Dear parents, Mama Pemba 2 School Complex officially announces the registration for the 2026-2027 academic year. Chers parents, le complexe scolaire Mama Pemba 2 lance officiellement les inscriptions pour l'année 2026-2027. We are enrolled students in following session. Nous inscrivons pour les sections et options ci-après. Kindergarten, la maternelle, primaire, primaire, basic education, éducation de base, latin philosophie, latin philo, science general pédagogie, science pédagogie générale, commercial and management, commercial et gestion, Latin and Saint-Louis, coupe et couture, electricity and construction,
électricité et construction. Dear parents, Chers parents, for better education and proper supervision of your children, pour une meilleure éducation et instruction de vos enfants, please send your children to Mama Pemba 2 School Complex. s'il vous plaît, envoyez vos enfants au complexe scolaire Mama Pemba 2. You will not be disappointed. Vous ne serez jamais déçus. Pour l'année académique 2026-2027, Université chrétienne catholique ICC dans Akam déjà effongoli ba porte na bango bongo sawelisa déjà Nathalie Kalakapenda. Leader na pédagogie, paix à réussite, aïe! Université chrétienne catholique ICC dans Akam a fongoli déjà ba porte nango bonne année académique 2026-2027. Toujours na système LMD, licence, master, et doctorat, na vacation à jour, et à soir. Kuna bazan na sciences informatiques, sciences de la santé, sciences administratives et politiques, bazan na droit, sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication. Soit bango na ba adresse Oyo, campus ya Selembao. Arrêt dépôt, référence en diagonale Nakin Marché sur bypass numéro 26, na commune ya Selembao. Campus ya Mongafula, arrêt chambre froide, entrée Mokole, numéro 16 P8 sur avenue Ngeba, na commune ya Mongafula. Campus ya Tiango, et Somi Bongo na boulevard Lumumba, numéro 415, na commune ya Kimbanteke. L'inscription est allée, les portes sont ouvertes de 8h jusqu'à 16h. Donc, pour les cas, base d'inscription. Et nous lançons un appel aux parents et puis aux nouveaux diplômés. Bazana côté Lengana, par-ci par-là. Donc, baya cause inscription. Parce que c'est l'université chrétienne catholique dans Akam. Nous avons nos valeurs chrétiennes qu'on ne peut jamais oublier. L'université à bas prix. Ce qui botali bien à bas affiche na biso nyonso. Les frais académiques ici, L1, c'est $150. Donc, nul par ailleurs, c'est seulement ici chez nous. Nous sommes une université vraiment à moins cher. Venez vous inscrire parce que les frais académiques sont au prix abordable. Venez car les places sont vraiment très limitées. Awa, enseignement et le mamakalisouté pour ESA vraiment de qualité. Awa, expérience cumulée, ESA capitalisée. ICC don Akam, a pongoli ba porte nango, pour na ba étudiant, oyo, ba koko ma partenaire actif, pe co-créateur, pe na richesse, na ba prix à mouké, qualité supérieure ESA de Awa. Ba prix académique, banga na bino te eza nango mukie kasi okofuta yango pe na ba tranche ebele UCC do Akam boya ebele pona kosala inscription na année académique 2026-2027. UCC do Akam, université des étudiants par les étudiants et pour les étudiants. À partir du vendredi 21 août, compagnie africaine d'aviation CAA Namokuse a relancé bongo ba vol direct à Kinshasa, Luanda, Michael Gustoto. Après ce nouvel détail. Bondia Angola, Luanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yangoyo. Bon nabino ba mboka, ba congolais na bangolais nyoso. Bon nabino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais CAA a connecté Kinshasa na Angola pour voyager dans de meilleures conditions. Vedi CAA komi kokenda Angola di. À partir du 21 août Ndingo, ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi. CAA abuki ba prix à billet na prix à Niapoul. Et ça l'a jamais. $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourre pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à l'obé sans paix pour la mapata. Rendez-vous le 21 août,
masolo efungwami bana Angola bana Luanda toza koya os mundo d'Angola os crianças d'Angola estamos a vir c'est mfumu. Pour l'année scolaire 2026-2027, ma inscription est déjà costale et makuna na itemat binza delvo badeta et longona Stéphana Stan depuis Francis Kanzalo Koka. Inscription 2026-2027 na Institut technique de météorologie, aviation et télécommunication itemat binza na mokuse et bandiye. Yoka, itemat binza et depia insta bazali organisé par formation technique ya ndenge na ndenge oyo ezali kopimisa bana na bino ba ingénieur awa na Kinshasa. Formation technique na niveau ya humanité ezalaka kaka awa na itemat binza étape ya insta kobanda na première séance na 6e des humanités selon appellation ancienne par section ezali boye aviation civile, mécanique générale, mécanique auto, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et environnement, coupe couture, construction, innovation et kotimbula oyo na EPST, pauti na approche par compétence, pe basculer na approche par situation et la kisi formation na domaine technique et comme plus ma pratique ndenge yemoko fait des études ya itemat binza Louis Kabangu à lobby. Alors avec système oya sikatoza nangu ya réforme oyo telongoli bana na approche par compétence balakisi batindi biso toko tsko na approche par situation oyo lingolo banini ezalo kola oyo tozana ngolo na supérieur tozana ba étudiants bazo sur le système LMD, c'est-à-dire na niveau secondaire l'État peut amener un système ya sikawana oyo zubenga par situation dans le cadre que ceux qui va pesi mwana exercice bazo créer situation ba pesi mwana pour que mwana a découvrir nanu difficulté ou bien panne ou bien problème après apporter solution. Ça s'appelle approche par situation. Ça dit situation toujours créer on pas bana pour que mitu e fongwama. Itemat aza parmi ba école pilote oyo EPST acheli motema pour être tokoba to bandaki na niveau 1 autre bando benga kala 3e et l'autre zone à niveau 3 parce que tout le guide à niveau 1 niveau 2 et l'autre zone à niveau 3 dès que tu termines à niveau 4 bah c'est l'examen d'état bah du diplôme mais avant même moi comme un examen d'état il est capable il y a que ça l'entreprise naie atelier naie garage naie laboratoire naie à partir de méthode on les ali réforme moko kitoko oyo soko tali na vie province à Kinshasa peut-être ezaka itemat na école moko c'est-à-dire ezeko sunga biso bana bakei na niveau à connaissance makasi ya technique tosimba ke soki mwana na yo atangi awa inane ya pamba to pe premier niveau akoki déjà kobanda musala itemat binza bazali na ba laboratoire ekuba kaka ndenge bozali komona Sete mitonga apengi ba jeune fille oyo balingaka domaine technique par rejoindre itemat binza na bengi ba basi nyonso oyo ozana na ndako ozoko traîner boya na itemat réforme ici salemi déjà tout comme la réforme en approche par situation donc ba fille nyonso oyo bolinga na technique oyo bozana pour ça bo développer ba compétence na bino en tout cas mbele yango ebelani boya ebele inscription c'est banda qui déjà boya noki avant que tout kana rapport chaque jour babiro na bango ezali ya kofungwama pour le cas déjà konzo ba formulaire ya ba inscription pour ba place ezali très limité itemat kuta yango na avenue Mété7 numéro 1 quartier Congo na commune Yangalema référence entre météo kuna na Delfo ezali susu ya collaborateur Protiva pesa poto kitoko atoza mukolo osengeli komela yango Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines
énergie aza mayele na classe abelaka te alimbaka te. Bamama, félicitations à vos Bana. Protivat, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakai. Baba ingakango, sante kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tekza mwana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Protivat. Afonga ya shuguna na pepe na pepe yango ekomi na suka. Merci mingi na Francis Kanza. Lokoka oyo azalaki na sima caméra montage esimbamaki na Francis Kanza Lokoka Igor Ntingi pe Fabrice Lundombi journal ape pona pepe zaka supervisé et pas hérité ma pinimba ndeko botikala malamu. Au revoir. Bonne année scolaire 2026-2027. Papa, maman, commis tout na ba question ébélité. Kota la paix de gauche à droite té. Kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba. Na extension na yango nyo somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu. Ba inscription est bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Bondia Angola, bondia Angola, Angola Luanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yangoyo. Bon nabino bana mboka, ba congolais na bangolais nyoso. Bon nabino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais c'est à connecter Kinshasa na Angola. Bon voyager dans les meilleures conditions. Venir c'est comme kokenda Angola di. À partir il y a le 21 août Ndingo, ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi. C'est à Abuki ba prix à billet na prix à Niapoul. Et ça l'a jamais. $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourré pour la business class. Yoga programme chaque mardi et vendredi. Vol Kinshasa Luanda. Départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa. Départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à lobby sans paix pour la mapata. Rendez-vous le 21 août. Masolo Fongwame, Banangola, Banalonda, Tozakoyae, os mundo d'Angola, os crianças d'Angola, estamos a vir. C'est Mfumo.